Losako katina mabota na bino mbote balandi wa biso banso na katia TV lolaka ya mvuluzi kimbangu. Basolo te bandeko toyaka wana po ete tobenda na matoyi tete toloba oyo ezali koyela biso liboso esengeli na moko na biso ameka koyebaka koyanola kososola akoyeba oyo nini eza koyela biso liboso. Ya solo bana nsumi ekolo Kongo tozali wana na mabele oyo bankoko batikela biso. Na nzambe oyo bankoko batikelaki biso, nzambe oyo bankoko balakisaki biso, nzambe oyo tata kimbangu na ntungunwa alakisaki biso. Balobaki bankoko balobaki po ete na biso moko tolingaki koyeba te, na biso moko toyeba te. Bankoko balobaki tobelela ye nzapa nzakomba akongo mongali mvidi mukulu mungu baba mungu wa milele nzambi gaungu kalunga tobelela kai kalunga kembolo kumu kati na mabota na bino bayi bazali na kati na kondibake ya solo mubateli mukeli azali. Surtout na komona oyo eza koleka na mabele kolo Kongo eza kolekisa ke nos divinités sont là. Ba divinité na biso bankoko ya biso oyo babundelaka Kongo oyo les autres bana nsome ekolo Kongo bakomisi mama Kongo eloko ya pamba. Ba préféré l'argent que mabele. Ba souhaité na bango bazala corrompu po ete ba gagner mingi intérêt mais yango ba ko gagner po ba sala na ngoni. Ba mosu ba kanti ke ndenge baza ko promettre bango ke ba ko na Dubai, ba ke na Allemagne, ba ke na Afrique du Sud, ba ko komisa bango ba mini ba généraux, ba ko sala bango boy ba kanti ke ba ko kisa eloko baza ko promettre bango. Bato bazali en face na bango bayebi mayele na bango te. Bayebi te ke bato wana batravaka na eloko oyo babelelaka yango ubwenge, mensonge. Et mensonge wana oyo bato tobelelaka batuti rwandais mwana ne soka botami bali ko apprendre ye comment mentir. Et c'est que bizarre te komona ke alliance moko esalami au monde. L'alliance des Kassaïens et de toutes. Pas tous les Kassaïens, je prends en réserve quand même les autres amis Kassaïens qui ne sont pas là-dedans. Mais la plupart des Kassaïens qui sont au pouvoir, ça l'alliance de la toute. Et connaissant ces gens qui sont au pouvoir, nos amis là, qui sont des grands menteurs, botama na lokuta. Bakola na lokuta. Vina banwe passa na lokuta. Imaginez-vous. Observons. Bakutani na batimisusu ya lokuta lokola bango. Lokuta ekosala nini? Ekomi bondoki. La sorcellerie. Sorcellerie boyo kaka yango to vivre na kati ne koloko. Sorcellerie oyo boyokaka ke balukaka koboma koluka mikolo nyonso bakata na Satan baboma Satan na l'église de réveil mais nzoka te na l'église de réveil yango bazoyamba ba sataniste na kati na l'église na bango kokamwa
Balubi basaleli ya nzambe mais bazoyeba basataniste na kati na église et basataniste wana bazosala 140 millions de Congolais mabe chaque jour. Quand ils se réveillent bablamuki na lokuta vie na bango mobimba eza lokuta. Ceux qui vont na pouvoir pendant ces 7 ans, c'est du mensonge. Il y a loko ya solo ezate. Et les gens, nous sommes là toujours, quand na kati ya piège à lokuta. Et que moto moko a s'en sortir, na kati ya piège va saler les bisote. La guerre médiatique. Bitumba ya lokuta. Moto sa ningo gagner la lokuta. Et bah, sali réseau na bango, na bakati ya réseaux sociaux. Bah, créer réseau ya makasi ya lokuta. Attention, attention, bana somi kolo Congo. Tout ce que vous suivez, on va relever la bino mingi, eza makambo ya lokuta. Pour être batika la longtemps au pouvoir. Et sengeli, ba bimisaka lokuta na monoko. Et bino bozo croire na lokuta wana, bozo kouya na kati na piège, et botika lindenge wana. Parce que ce sont des promesses. Ah ben ils nous ont promis. Et bien voilà, on verra bien. Ils nous ont promis. Ils vont réaliser. Ils vont construire. Ils vont faire ça. Ils vont donner ça. Ils sont prêts à faire ça. Ils sont prêts à... Non, c'est du mensonge. Malheureusement, vous ne comprenez rien. Bato bazo comprendre rien. Mingi o bazo koyoka biso. Et bazo pesa encore crédit moko. Il y a confiance na bato wana. Ba menteur. Bato na lokuta. Bato na moyibi. Bato na soloka. Le frappeur. Tiba ya na kati na kolo Congo. Moto moko na kati na bango. Oya ya na bosolo azate. Babanda nyonso na lokuta. Ti lelo baza ko vivre kaka na lokuta. Vous mentir et bango baza ko sepela. Ba réussir bino na mensonge. Alors, bende comment na somme kolo Congo, je vous dis la vérité. Tout ce que vous écoutez, tout ce que vous voyez, oyo mingi bozo tala tout tourne bino eza ko bota mais eza fruit ya mensonge. Et fruit ya mensonge wana et que le mosikate. Et que le mosikate doit komona ke ya solo nyoso ba yaki biso na kati de kolo Congo ba sali 7 ans au pouvoir du gâchis kaka dans le kuta et les gens qui étaient là tout autour bazo ko alimenter mensonge wana. Koko lisango ko fula ngo moto mensonge. Allez bolamba mensonge. Tolamba, poupola moto, poupola ba tchaba koni pour être mensonge et comme vérité. Mais mensonge, je retire encore jamais la vérité. Jamais, je vous dis. Mensonge, je retire jamais dans mon kilo. Et en plus, c'est dommage pour eux que nous sommes maintenant à l'ère du verso, l'ère de la vérité, l'ère de la lumière. Tango ya mwinda, tango ya kimbango. Tango ya mama kipa vita, tango ya nzambe mpungutule, tango ya kalunga kiba. Et tout ça se passe na mboka ya kalunga. Oyo bakomisi manene bazoba bana bakanisi ke bakwalandi nzela malamu ou c'est dans la religion, derrière les religieux, parce que ba religieux eza moral. Les bâtiments moraux, tu as la peur. Attention, attention, attention. Banga masumu, bometiki kuna. Alléluia, peli moto. Alléluia, alléluia. Misusu kuna bitumba, nako bila bitumba. Nzokate, wana misala soloka. Ya diabolo. Diabolo azana kati na bango wana. Azo salsa bango misala. Azo tomboko isa bango, bazo tomboka. Diabolo azo kota na kati na misusu na bango. Et comme ça bango kotomboka bazo kotomboka ba biteke misala wana o bazo tomboka wana sata mutazo tina bango ba tomboka bango ba kanti nzambe azali nzambe a désordre te nzambe tata azali nzambe a désordre te azali nzambe a respect, il faut le respecter. Azali nzambe te akobelela kaye kaka wow akuni dudu bamusona ba machette bamusona mabanga bamusona nini te babomba bomba bozo bomba satan bozo bomba église pona kati wana eza na kati satan na kati na bino e bozo ko alimenter ye bozo ko sala publicité à 100 ans waliza kimatea
to clôturer wana to kati maté alilo. Et voilà mes chers amis bana somé ko Congo. Alors bon landa on so ko le bino le kuta te bakokosa mais bakolonga te pour te tango ya kolonga et si le kaki fini et comme l'air mususu air grand bouleversement bande konanga bo bange lo côté et ate que ndenge ba pesa le moral na kati de l'église que tete nzamba ko ya yezo ko ya lobi te ngala lobi ke bo banga te parce que c'est que nous sommes na kati mokili déjà sous contrôle. Ce que Zalaki qui tata Zambé Azalaki te, ce que Zalaki tata qui mbangu dans tout le monde Azalaki te, n'est pas si va longi nyoso, n'est pas si va longa kala, mais n'est pas longa quand depuis des années 60, n'est Congo Zalati. Mais nous sommes vivants parce que nous-mêmes on alimente. Toujours il y a ma banga, toujours il y a partout banzete, toujours il y a ma koni, toujours il y a charbon, toujours on monte, toujours on continue à couper là. Monte à mensonge, monte à l'okuta, monte à promesse. Biso monte à ça. Tu quand tu dis ngale na ko chako ni wana ba pesa combien? Et ba pesa $500. Et ngana keloko chape ko na pesa $300. Et ngapele keloko chako na pesa $5,000. Misuta yenga tengana benanze ta munene. Ngana meme goupa na pesa $2 millions, $200,000. Ngaba pesa kenga ba ko salarié. C'est l'argent maudit. Bo croire ngai bango nyonso ba ko salarié. Et ça mbongo oya Satan azo pesa bango pour te ba somo ba âme ya bato ba zo chaka bakoni. Bo banga bango te. Bobanga bangote musala soloka o baza ko sala basi ba échouer mais bazo nga ko laksa binote pona ko banga bazo banga ndi pona perdre na kana bango banga que ceux qui bino boyebi la vérité de ce qui leur arrive bako sala 2 jours te bo benga na bango bazo tika bino na kati dans la peur de croire que il est président, il est ministre, il est député, il est sénateur, il est évêque, il est bishop, il est ba titre na bango na nyonso bazo bangisa bino na yango mais bato ko la biso yo to yebi yango bien que bazal sur la pouvoir les bosso la biso te to considérer bango te on les considère même pas to considérer bango te et voilà là vous êtes pris au piège bande ko pazal sango quand pazal sekele na bato ndeko nyonso basosola baluka koyeba tango to kominango tango to kobeta mololo bande ko to telema lo sako na ba nyonso ba telema déjà lo sako na bana ilonga nyonso o ba yebi ke bitumba oyo elonga ndeza na maboko na biso malgré temps eza kozwa ezozwa temps ya mingi entre nous sont déjà découragés ba démoralisé c'est fini. C'est si oui, on peut connaître, ok, balembi, allez, tchabakoni, balembi, bakanti, oui, tout, créer, bandimi, c'est fini, on a pris Bunagana, on a pris Goma, on a pris Bukavu, et bientôt là, bientôt, Uvira, bientôt Uvira va tomber, Je vais vous expliquer pourquoi Uvira ne tombera pas. Votre prêtez oreille. L'union sur ce bilan de l'eau est grave. Alors mes chers amis, voilà, confusion et côté na bango na 4 coins ya Congo. C'est vrai que la situation est très critique, très confuse. Na kati abele ko Congo, baza ko yeba te quoi faire. Et bango ba kanse ko zala facile, que ba ko sala ngo rapidement et ko zala comme bazot déjà Félix Tshilombo ba corrompa qui a détruit l'armée, la police, l'administration, a détruit l'institution non et c'est qui facile à faire, a détruire yango et bango moni peke ko balkaniser Congo pe ko zala facile et voilà et comme le bango compliqué. Alors tout se passe comme prévu. Non. Bazar ba doute sikoyo. Non. Ezaki prévu et les candés ils ont lequel ba penser qu'ils ont la vitesse. Vitesse mususu ke ouvrir ko koya to l'équipe to salibo. Mais ba grand secret zo ko bomba na kati na ouvira. Vous après qu'on landa boka ba secret ko bimanelo. Il y a ma camisole de Kanakati na Uvira. Suivez-moi, je suis là pour vous. Vous voyez ma vérité dans son. Alors on observe déjà que Bazana Kati na confusion, nos divinités, encore qu'on a biso, Nzambe Tata Mokeli ya Congo. Congo, à la contrôle. Et yo, je tiens à te rappeler, je tiens à vous rappeler. Soki, na Kati na Motuna yo, oyebike.
Tu as deux nations à toi. Pas des passeports, mais des nations. C'est ma nation, c'est ma patrie. Ce que vous avez balé, le Kolomoko na kati Kolomoko na libanda, tu as besoin de yobingité. Mais ba oyo, bazama Kolomi balé na kati, ba se sentir que ils sont bien à Congo, ils sont bana Elonga, ils sont bien à Congo. Il est grand temps. Okoyo ke mission oyo lelo na bokebi nyonso kebisa ba proche na yo bandeko peme na yo ba ke te jo bandeko bazo kotsa biso jo ba oyo bandeko na biso ba kasayen bazo manipuler biso et ko sukela biso mabe et ko suka mabe pas à tout le monde. Attention na insister na ngona zongeli na tie ba point et ko ici et ko bato ba ko regretter pas tout le monde et ko ya mabe pas tout le monde. Mais quand il y a ma baie, na ba oyo ba contribuer na ma baie à Congo, mama Congo, na ba oyo ba détruire Congo, na ba oyo ba nzima ki corruption, o ba trahir mama Congo, ma belle est sacrée. Ma belle est sacrée, ba trahir sa kangote. Quand tu trahis, tu finiras par payer ça. Ce que yo futa ngote, bana na yo to ba nkoko na yo ba ko futa yango. Pour retenir le koana. C'est très important. Non, quand il fait ça, quand il suit le mouvement de son pasteur n'a tous les ans déjà hier, pour passer à Katamoutou, à Kenan de l'autre monde, passer à Koseke, Tika Nzamba Kosala, Nzamba, Pesa Komayele, Maboko Makase, Miso Wakamutu, pour Bundia la Mabele, Wana Yo. Ils ont sacré. Et yo, ceux qui passent, non, bon, qui peut m'accamorer, laissez cette histoire la politique. Venez ici, nous cherchons le royaume du ciel. Attention. Au royaume du ciel, on va promettre bino. Ce sont toujours les mêmes promesses, comme Félix, tu le vois, est en train de vous promettre. Comme comment les Occidentaux vous promettent chaque fois. Promettre bino. Promettre bino la démocratie. Promettre bino la paix. C'est ça. Et c'est la même chose comme les autres, les pasteurs, les évêques, tous ces les politiciens travaillent ensemble pour vous promettre. Nzamba Lobi. Keba, ndeko ngai mobali ndeko mwasi keba. Yeba kango ke mabele eza sacré. Matondo pour la compréhension, na bino so matondo ba like na bino ba ker na bino bo l'acheter ya rotia la biso ba ker ba like na bino pote tous en a besoin nango. Alors mes chers amis, retenez une chose que fimbo na lobela ki bino to loba bana kala. Fimbo ya kekele ya Mvuluzi Kimbangu ezo frapper bango. Baza kolela mais baza ko bimisa mongongo akolela te. Bazo lela mais baza ko bimisa ngote là na assuré bino à 200 300 même à 500% que bazo lela pour yebi que bazo souffrir. Donc la peur, la souffrance on baza ko mona et voilà ba me pesi na banani na ba serviteur soit disant ya Nzambe nzoka te ba prince ya ténèbres. On va servir Satan, on va dire que non, comme dans la menace, avec tout ce que j'ai fait comme le sacrifice, voilà là. Tout ce qu'ils ont fait comme le sacrifice, ils ont fait trop du mal. Dans ma kila battu tout ça, bah qui me li wapi, bah qui me pas va pasteur, bah pesi confiance à pasteur. Pasteur a comme mouton à sakanate, pour pasteur a la magie, a la domination, a l'esprit, oh yo, a yo calmer dans nos esprits, il y a mort. Mort wana oyo bango basala mabe bazo tungisa bango et bango la journée bazo la comme la nuit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fuir vers les pasteurs o bango zo kansike basaleli Nzambe, mais non baza basala Nzambe te parce que vos âmes o ba âme na bino bazo récupérer na kati l'église na bandeko na bino ba âme wana ndezo bundela milimo na bango oyo bango bazo utiliser dans l'autre monde. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous avez bien compris? Ba am na bino ba joie. Ba msumu mona cause nzoto tabonjote ba si ba joie molimo no kala. Molimo na ba joie na monde wana zo travailler pour te et protéger misala na bango ya soloka. Et munda na milimo misusu oyo ya bandeko bango ba sacrifier avant ba koma na politique. Donc milimo za ko bunda na oyo ya ko luka bundi sa bango na monde na bango bazo na milimo ya bino bazui et pas ya pasteur par milimo pasteur azo tinda bango ba ke ko bunda poete ba laksaye que non aza vraiment serviteur ya Nzambe nzoka te ba serviteur ya soloka bango.
Matondo. Voilà, mes chers amis, aujourd'hui, nos Occidentaux sont en paix aussi. Bazako Banga et Lokonini, les retours à l'expéditeur. Oyo Kaneko Sana Mabena Katina Congo, Jantotila, Nyonso, Mabeno Spaneko Sana Congo, et Kozo Zonge la Bango. Et Kozonge la Bango, croyez-moi, tout ça sur terre, à Bokomona, Nengalbaki, qui vivra, verra. Vous verrez bien comment Bakomona, oh, nous sommes Sana Mabena Congo, nous sommes même coloniaux Soyango. Oh non seulement bien ça va prendre bango pour ba monisa Congo passer pour te balkaniser Congo pour te faire souffrir Congo bako souffrir bako za la balkaniser bango moko na bamboko ya bango surtout les États-Unis et l'Europe. Les États-Unis et l'Europe et cause à la balkaniser à cause du Congo. Retour à l'expéditeur, c'est ça. Maintenant, parce qu'ils ont fait trop de mal au Congo et on pensait que non, on va corrompre leurs dirigeants, on va corrompre les élites congolaises. Comme ça, ils vont commencer à leur distraire qui? Les pasteurs, les politiciens. Mais Tata Dobi, ah bon, ça c'est l'ère du verseau, c'est l'ère du grand bouleversement. C'est tout ce que vous comptez faire là sur les têtes des Congolais et c'est fini. Donc, il y a dit que Sili, sur le pouvoir, fin hégémonie occidentale, fin à domination, fin à suprématie. Et l'ère du verseau est là, l'ère de la vérité. N'a pas quitté. Qui n'a pas compris parmi vous? Ça m'étonnerait si vous comprendre pour expliquer tout que non mais c'est tout à fait normal si la pouvoir sur le pouvoir parce que ils clairement que ils ont trop fait du mal na Congo et alors karma ya Nzambe lobby c'est fini alors baza obligé de payer tout ce qu'ils ont fait du mal et payer comment ils vont payer à nature. Que bango pour souffrance oyo bakane ko sala Congo bango moko faut souffrir nango ba mo nango ba payer na bango que en bon on pensait que on allait arriver mais voilà il va le biso et aujourd'hui on souffre à cause du Congo. Il faut pas vivre nango, il faut que la Belgique a vivre nango, il faut la France a vivre nango, les Américains bako vivre nango mes chers amis et qu'on les kate beaucoup sanga que ah papa ça ma comme ko loba yango yo et se produire et makamongo et ko rater. Ce ne sont pas les hommes blancs qui vont diriger le monde. Ce sera les femmes, les personnes de couleur, et les hommes blancs vont connaître des temps difficiles. C'est comme les dinosaures. Un jour, ils vont disparaître. Et les dinosaures, quand ils ont disparu, leur cri était très fort et très agressif. C'est ce qui se passe avec les mâles blancs, riches et en colère, qui dirigent cette planète aujourd'hui. Leurs jours sont comptés. Voilà. Les jours sont comptés. Eh bien, on compte déjà. Ils savent, c'est déjà compté. On compte déjà, karma. Et si, bazobanga. Et bazobanga, on est bakene bango mogote. Ndekonanga. Mon frère, ma sœur, comme tu es là, na teni na bisayo, il faut pas aller avec eux ensemble. Ils vont t'emballer là-dedans, dans sa valise, quelque part, où ça te poussé. Ozagino Kenanzela, comme Ozaga côté n'a poussé au coin de boulot, et c'est fini pour toi. Maintenant, pour la compréhension, il y a un déco nyonso, bayeba ki teke tango ya monde et koki. Voilà, ben déco tango koki et sengé na bison de tokende, na bolombango poete to pesa bino, basango nini oyo ezali koleka, na kati na mabele ekolo Congo, ya kotala Congo na biso Congo, na ntotila Congo, surtout ba nzembo. Ba nzembo bataka baneko bina, Congo nemboka. Kinshasa kini malebo, qui le popole au ville, mboka bisengo, et lelo est comme une poubelle. Nani a comme si Kinshasa poubelle, moi na Etienne Tshisekedi. Moi na Etienne Tshisekedi a comme si Kinshasa poubelle. Ah bon, les Kamoté a comme si poubelle, et on verra bien qu'est-ce qui va nous arriver. Allez, c'est parti. Président de la République, je serai le 6e président de la République démocratique du Congo. Avec une large majorité. Évidemment, une large majorité au sein des chambres législatives. Vous vous sentez capable de faire ce taf? Voilà. Alors voilà, Constant Moutamba, Alobi, Akozala, 6e président de la République démocratique du Congo après Félix Antoine Tshilombo.
biso tolobi totala ndenge nini nyonso eza na maboko ya tata nzambe mpungutu lendo yende mukolo Congo ta biso tolobi togangi na biso metata biso lobi mon frère bienvenue allez bonne chance pour toi et à sorte moni que quand même on est sincère. Il faut dire la vérité que Mutamba est sincère. Il a fait un bon boulot. Et alors, on attend maintenant, est-ce que Mutamba, au fond de lui, il croit que Tata Nzambe en Mpungutu Lendo? Est-ce que Mutamba yebi que mabele wana eza ya mvuluzi ke mbangu da ntungunwa? Mutamba yebi que mabele wana eza ya mama kipa vita ndona? Eza ba men alléluia te. Ce qui a yebi yango, bo baza ba proche Mutamba, bo bisaye est-ce que projet zarango oyebike Congo wana Congo d'Antotila Congo d'Antotila mboka na bakonzi nango tout ce monde là ce qui a lingi asala wa lingo sala mais attention na Mutamba keba kolanda makolo ya christianisme été parce que c'est le christianisme nem ça la base de destruction à Congo koyela boya Congo makamu ya 3CT koyela Congo makama politique té koyela Congo makama religion té ah conseil ngona aux amis les aux proches de Mutamba wana eza profond morobana ngai nganga ezali profond ce que Mutamba yoki yango et kozala mala pour me ce qu'on dit que non oui parce que j'ai un soutien à l'extérieur ils vont me soutenir eh ben oui allons-y parce que là ils savent que moi je suis licencié docteur ah papa Mutamba là tu déconnes na biso ngala tchak la mai na mon côté na kalanga na kenanga 4 chemins te na kenaka 3 chemins na le la vérité à tout le monde alors qui vivra verra on verra bien bonne chance à toi monsieur Constant Mutamba. Alors mes chers amis, alors tokei wapi tokei susu na makambo oyo eza koleka na kati de Kolo Congo banditisme. Oui, Mutamba était là à la justice, Mutamba était là à serrer les jeunes, Mutamba était là, il voulait mettre tout le monde dans droit chemin. Et Mutamba, non, ne viens pas avec cette allure-là ici. Ah Wabiso, nous sommes tous des voleurs. Alors, pour mieux rester là, il faut toyokayo au sentir plus sur les moyibi. Alors, Mutamba, boya ki kozala, koyoka, kozala na solambe miyibi, et alors, bah, la victime, alors, quitte sa pantalon. Mutamba pas lobby, non, pantalon, là, quitte sa ngote. J'ai mes papiers en main, comment on quitte sa pantalon? Non, tes papiers, mets ça à côté. Allez, fais ça. Mutamba a refusé catégoriquement d'obéir dans l'ordre wana qui a quitté sa pantalon pour comme PD. Aboyaki, bravo Mutamba. Là, je te soutiens. Na soya na bargo soutenir tout ce temps-là. À cause de ça, n'écoutant ça, lui, non, ces gars, ont mérité soutien à Ngaï. Et voilà, c'est pour ça qu'on te soutient. Mais, ce qu'on me qui est rare, Mutamba, écoute-moi très bien. Ce qu'on me qui est rare, wana maloba, il y a grand sage, les grands sacrificateurs qui te dit. Ce qu'on me qui est rare, au coin d'un piège. Oh, on va aller là-bas. Ce sont ces blancs-là qui vont me soutenir. Ils m'ont dit de passer là-bas et d'aller prêter serment, de mettre comme les jeunes là du Sénégal. Ah, mon frère. Même le nom que tu cites, le Mumba et les autres, tu vas regretter toute ta vie. Retenir. Les proches de Mutamba, oh, yoka vidéo, tiens là, Mutamba, yoka, yaera yo alobiboui. Keba. Landa nzela ya bankoko na biso la sagesse africaine oyo elinkolobani tolingi tolanda biloko misato bolingo mibeko mpe misala mabele ya Congo eza mabele ya amen alleluya te mabele ya Congo eza mabele ya tata nzambe ya Mpungutu Lendo ya tata kimbangu ya ntungunwa ya mama kipa mvita ndona ya badivinité na biso bankoko na biso oyo bamona pasi makila na bango etanga na Congo e baza na kanda Bazana kanda, ils sont en retour. Bazana kanda kosakana te na Congo. Bon retenir yango. Voilà. Alors toke wapi na kati na Kolo Congo balobi kuna ya kosakana te, bakanga batu ba bandi, nzoka te les bandes bien organisées. Allez, tolanda image oyo. To tela bizo mulayi me to chaka muke. Tala wa toza. Monsieur Congo nona. Webo Valérie Babiana. Monsieur, Talawana. Widiga? Mon tu gagnes combien de fois? Plusieurs fois. Au bimala lolo de au kenana biduki. Au bimala
Voilà, juge. Vous savez, on est juge parce qu'il y a aucun bruit là. Vous savez, on est juge parce qu'il y a aucun yo so sala seka na lo yo uso sala seka na lo seka dia waza na mi duki o kana o ba ko na lo waza yo dala na mi duki o kana o ko na lo waza Valérie o la pole ou bien so que la méthode musus o collaborer est-ce que vous dites que Valérie si vous venez au Canada pour faire la fonction de musus à la vie ça oui bien elle fait maintenant la cache oui bien oui bien oui on FM na tu vas voir nada ni musus ile to Canada na FM wale hivi Valérie na campus kozalaki combien balinga na basi baluki yo image ezali na lotetre to ministère image voilà les bandits armés oyo mwana ya Mbosso alobi adémissionnaki po ete babandi armé oyo baza kodétruire baza kopanza babiloko ebele na kati na Kinshasa ata bakangi après quelques jours akobima voilà bakangi ye wana mosusu ye wana mosusu na Kinshasa boyoka ye mpe lisusu nalobi no boye yo soko compliqué biso toko compliqué parce que toi l'état bon tokena na campus ozalaki combien nani nana etanga bango arme nani nana nazali na arme na campus tanakawa nani apesaki bino kopia boko oyiba mbona kaka campus tango oyebi ete na chambre froide oyo eza derrière na avenue na salon wana pembeni na station voilà mes chers amis, voilà ma bande de voleurs, les voleurs à mer bakangi bango mettozo comme on a théâtre. Théâtre, pourquoi en ce moment théâtre mingi, alors c'est une façon de vous distraire parce qu'il y a des choses qui se passent là-bas na Katina Est ya Congo. Balingite na Kinshasa boyeba et voilà image va circuler biso yango na ba réseaux sociaux bolimbi sipo ete montra yeba ki ya solo na kati na Congo musala zo salema nzoka te musala zo salama nango te mais makambo nyonso ezali par terre nyonso ezali ya kokufa ndiko na ba policier pardon basi ya mboko oyo biso nyonso tozoyoka ngo eza ka communauté. Ma méthode au Bokomi ko réunir pour rançonner pauvre population et ça les sous mototé pour ça la photo qui là au Congo. Dans le boulevard du 30 juin, namoni tata moko a outi na kin marché. A auto somba ba biloko approvision ya ndako. Azali na tenue ya ba domestique. Amemba sachet na ya biloko ebele ba biloko approvision azo katsa boulevard pour akende na ngambo neti ya galerie présidentielle. Ba policier moko babale koleka bakangi ye. Papa yakawa osali infraction. Papa na banzoli na bi ngala zana na domestique. Na uti ko somba biloko patron na ngati na ngai. Nazo songa ndako. Sikoyo bokangi ngai pona infraction ni. O laksa carte. Papa na ju carte d'électeur à la kisi. Ma fouillé na ba poche. Mbongo personnel qui ba achat ici la quête là il na moi ce qui 3000 4000 francs. On a eu kaka to qui dans la bureau, il faut OK de vous expliquer. Na pour expliquer bino nini. Na outil supermarché na zozonga. Siko biso par curiosité to ye to tondi wana papa. Ozo to musandi ko na bino basali nini. Bolo ba infraction bazolo baté. Bolo ba infraction bazolo baté.
ti balobi oto mokonzi na biso yeyo yene mutu akoloba mpona nini atindi tokanga ye mokonzi na bango atelemaki wana tata moko mokolo ya policier ono tokangi papa oyo mpona infraction ya circulation à main chargée banda na botama maladibiso na yo infraction ya circulation à main chargée oyo mpo nini ye azali mutu aotambola na biloko ebele na maboko ya kilo boye il faut aya kojustifie est ce que mpona kolia moninga wa mbongo na ye il faut bocréele bainfraction oyo ezalaka te circulation à main chargée mpe koma lisusu infraction na mboka oyo. Voilà, mes chers amis, voilà l'armée, la police de Chilombo. Parce que tout ce monde-là de la police, les grands secrets là, lui-même le coopérant, le frappeur, les détourneurs, le voleur, l'escroc, il y a Ram, il y a Nyonso, Azawana et Azo vivre l'escroquerie. Et dis-moi, policier, FARDC, des sénateurs, des députés, on nous rappelle que mon connaisseur, pour qu'on s'accorde, et bon, nous sommes constatés, nous sommes escroqués, escroquer la population. Et on va escroquer la population. Et voilà ce qui se passe au Congo. Donc, escroquerie, ils ont tourné dans la belle Congo, au bas dans la tête, il y a pays, Tinasé, donc, nous sommes au service, pas pour servir la population avec l'air bien pour protéger. Non, c'est bien le contraire. Détruire, faire souffrir la population. Voilà ce qui se passe au Congo, Kinshasa. Soni Pasi Mawa, ridicule. Voilà la situation. Oyo, Bandeko, et ça lui passe. Mingi, il y a comme un groupe de gens. Oyo, Bakansike. Bazo sala makamwala mona carte Nekolo Congo, voilà la situation oyo bango bazo sala carte Nekolo Congo. Et alors si on y va maintenant au niveau de la politique na carte na Kinshasa, la situation eza koleka ndenge nini na makambo ya politique na carte Nekolo Congo. Bolimi swandeko na mwone wotin na lobake on a des problèmes, voilà lampe moko zo lingi CD, wana projecteur moko elingi ezika. Voilà, c'est toujours comme ça, donc on n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Donc c'est la situation. Oyo, pareil, c'est normal, c'est normal. C'est mon centre Saraka, Tondimango, et ça l'amortissement, il y a matériel, tout ça c'est normal. Bolimbi, c'est ce qui, lumière est diminuée, lumière est tirée, Bolimbi, c'est pour être projecteur, moko et CD. Alors mes chers amis, Tokeina, nous tenons canal, Balibi, qui est na Kinshasa, bateau, basé la carte des réseaux sociaux, nous avons Félix Chilombo et ses amis kassaïens va créer espace moko na carte na mabele ko Congo ko leka kada ba télévision pour ko memaka lokuta mensonge na kina image pe oyo ekoloba kindo kipenza yango yo ya mwinda polede bolanda. Allez, on est parti. Kabila a 18 ans, il a engagé 10 000 Congolais. La statistique est allée. Tshisekedi, pendant 7 ans, il a engagé 185 C'est rigolo. Hein? Bon, le scénario. Donc les gars qui passent à la télévision, pour être comme ça, Oyo, Fatih Assani comme ça là, alors Kabila n'a 18 à créer moins d'emplois, mais Félix n'a 18 à créer moins d'emplois. Mais Félix n'a 7 ans à créer un fadis ça va emploi Oyo, il politique Nambe à créer qui. Ne peut pas tourner mais au papa, ne connaît. Mais yo on a le chômeur, indemnisé coûté, chômeur sans payer. Bon, c'est la sorcellerie. Kibondo, ozo même andi kona biso bakasayen, et c'est ozo mema yangoyo. Bon, mensonge, mais c'est une bandeli. Ubwenge na ubwenge, tout ce monde là, voilà. Pour na bango, il faut comme ma Congo, nandenge bango, baza comme la biso wana. Alors, voilà bandeko tribunal ou le kakina katina Kinshasa procès pardon, et la katina la cour militaire, oyo ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, toke kotuna réalité na toke tuna nanu, mwana ya musée vrai fils biologique ya musée Kabila. Nani Etienne Kabila. Alors, il y a quelques vérités sur Makambo Oyo et les cas Nakati na Hippolyte. Qui c'est
Kenneth a menti. C'est qui le professeur Kabouya Lumona a menti. Mwananseme a menti. Donc, tout ça, il est menteur. Et le lot, comme on dit maintenant, en tout cas, même pour Hippolyte Kanambe, comme on dit maintenant. Makabo zo basi na lobango. Ya forbe chimé na lobango plus d'une fois. Et mais akende kiti na Tanzanie, bakuta na mwana ya Joseph azai kuna akenda kuna balanda ye. Basala adina mwana wana ekokanite. Et mais à dossier wana rapport wana médical après ça on forbe chimé. Après la fois des avoirs de la chevêche, il faut bien que ça ait été dossier wana nyonso. Na ba preuve azaki na ngwana ya assassinat ya Laurent Désiré Kabila, Joseph azaki impliqué na kati na ba massacre ya Fidel Abundu dia Congo, abano préparer que na ngwa pe na coupe internationale. Hein? Et si ko ba planifier ba boma. Et bah savait, mais savait que bazoka ba boma, même maman savait. Maman avait réussi à aimer non, en tout cas aimer parce que maman qui n'est pas na souvent qui fait aimer. Comment j'ai fait l'exil. En principe plutôt qu'elle n'a aimé. Aimer azaki marié na un ami à moi, c'était Augustin Kibouka. Augustin, c'est maintenant aimé, vous avez 4 enfants, pour qu'il ne pas de tiens, aux mobile, au tika, et deux tika à la Kinshasa. Parce que, mais il y a maintenant qu'on a la bandale, na haute tension. Il y a maintenant avant, de la tika kaya. Après, si marqué, à toi, il y a qu'on est na monga fula. Il y a maintenant maman nanda quoi. Il fait un bon bango. Maman, ça veut dire, non, aimer, tout ce qu'on fait dans Zambé. Aimer aussi prier. Aimer, bien, ça va. Aimer, maintenant, ce qu'on fait, na Monisco, pour le protéger. Le jour où maman qui aimait, c'est le jour où maman qui n'est la veille de prière. Nde kubika mama nanga nde ba momi eme papa Fredi Mulongo abengi mama téléphone sur le kat abengi le kinanga mususu le kinanga zi mama qui vient de prière nde ba kiluka kuna bazungi c'est que papa Fredi chez ba zoyer a indi ba mona Brazzaville si akena na Australie alors ba dossier wana nyonso so Fredi chez bande ayaki akanga ba photo na enene ba bumaka yi après ba like s'il vous plaît ba like na bino ozomona Fredi chez ba mutaka ba photo wana nyonso ba sangi si nyonso. Bari kina bimaki awa na Kinshasa na fait conférence de presse wapi na Frobé Chebe. Na bimaki awa na couper Frobé Chebe. Frobé Chebe a protégé ma mère. Frobé Chebe a protégé. Voilà la situation ndenge nini oyo Hippolyte Kanambe asilisa aboma Aimé Kabila lelo famille biologique enfant biologique ya Hippolyte ya musée Laurent Désiré Kabila bango nyonso bakoma na bobangi po ete makambo wana nyonso nakanisi boyoki yango malamu. Et alors tokei kuna tolanda nanu oyo ba avocat oyo bazaki na kati ya procès oyo ya Hippolyte Kanambe esuki wapi. Allez tolanda. Que les esprits se disent un jour, même s'il a fait la RDC, mais comment on va recueillir ses avoirs à n'importe quelle banque à travers le monde, ces immeubles dans n'importe quel pays avec cette décision qui sera rendue et que nous espérons comme telle. Le meurtrier Kabila, l'anthropophage Kabila, le cannibale Kabila sera réduit dans ces petites pantoufles à la pauvreté. Vous êtes Congolais, je l'espère. Tous les Congolais aujourd'hui, ce n'est pas ce que le publiciste Pascal Boniface, dans les 50 idées reçues, appelle les évidences. Ici, c'est la réalité que Kabila n'est ni le fils de Mzee. C'est un Rwandais à une station qui gérait du carburant. Pour le Rwanda, il s'appelait Hippolyte Kanambe. Et le nom d'emprunt, c'est le plan de Kagame avec James Kabarebe Museveni et lui-même Kabila, de le positionner comme fils de Mzee, surtout que Mzee avait repris en mariage, après veuvage, sa mère. Et lui, comme enfant adopté par alliance, il dit, il va venger son père. Ça, c'est le Mutusi. Il va venger son père. Et pour le venger, il doit tuer le mari de sa mère. Voilà ce qui s'est passé. Et ce Rwandais-là
retournera chez lui. Il était entré chez nous en botte de jardinier, mais chez lui, il retournera en babouche. Voilà. Et alors, mes chers amis, tout ce que moi je peux donner comme conseil, parce qu'on vient là solo, ce sont nos frères, ce sont nos amis, ce sont nos papas, alors il faut de temps en temps donner des conseils. Alors, mes chers amis, vous, messieurs avocats, juges, tout ça, attention, méfiez-vous de Félix Antoine Tshilombo. Ne pensez pas que vous ne croyez pas tout ce qu'il vous demande de faire. Il va vous donner raison à tout moment. Attention, méfiez-vous de cet homme qui vous demande de faire ce travail-là. C'est bien beau de le faire. Il faut dénoncer. Il faut dire la vérité. Mais attention, avec quel gouvernement? Est-ce que vous avez oublié ce qui est arrivé à votre ami, le juge, au moment du procès de Vital Kamerhe? N'oubliez pas ça, retenez ça. Ce qui lui était arrivé, le monsieur de Bandal là. Méfiez-vous. Tout ce qui est arrivé ici à Moutamba, Moutamba, il avait vraiment confiance en Félix Tshilombo. On lui disait, attention Moutamba, attention, ne fais pas trop confiance à ce monsieur-là. Il peut te nier à tout moment. Et voilà ce qui était arrivé. Et heureusement qu'on s'est mis tous debout pour défendre Moutamba. Et heureusement que les jeunes, bravo. En passant, je dis bravo à tous les jeunes. Vous êtes très bien mobilisés. Et si vous continuez à faire ça, vous les jeunes, là je viens dans votre parenthèse. Donc vous les jeunes, réveillez-vous, il est temps. Profitez-en pour dire fini. Mettre fin, finir la récréation, mettre fin à ce système, à tous ces vieux vieillards qui sont là au pouvoir depuis des années, depuis des décennies. Réveillez-vous. Il est temps de revendiquer vos droits. À la jeunesse congolaise, il est temps. Bandeko, le Congo, vous, la jeunesse, il est temps de se méfier de Batouana, pour la défendre Constant Moutamba et vos hommes à côté. Ne reculez plus. Allez de l'avant. Chassez tous ces mondes. Dégagez-moi tous ces mondes. Les jeunes, et vous, les familles, les jeunes qui sont à Kinshasa, un message dont soutenir Constant Moutamba. Bravo, merci beaucoup d'écouter tout ce qu'on vous a demandé. Mais demandez à ces jeunes-là de ne plus reculer, de ne plus rentrer chez eux. Bakene de l'avant. De l'avant pour libérer la nation. Libérer la nation à partir de maintenant. Et vous jugez tout le monde là. Attention, c'est accompagner nos jeunes là. Accompagnez les jeunes. Pas question de sortir dans vos bouches. Oh, faisons des marches pacifiques. Il n'y a pas de marche pacifique au Congo. Il n'y a pas la démocratie. Ne parlez pas aux jeunes. Oh, marche pacifique. Hein? Et surtout, ne faites pas confiance aux religieux, aux pasteurs, aux évêques, tous ces mondes-là, aux politiciens. Vous êtes capables vous-même de sauver votre vie. Vous êtes capables, vous les jeunes de Kinshasa, vous êtes capables de vous mettre debout. Et je m'adresse pas seulement aux jeunes de Kinshasa, à tous les jeunes des 4 coins du Congo, il est temps de vous mettre debout. Rêvez-vous, dès le plateau, passez le message à vos frères. Il est temps. Vous êtes des éléments déclencheurs. Dans le notre message, il y a qui vous avez des éléments déclencheurs. Vous voyez, l'air bango ba telemi, élément déclencheur. Et bang si bangote. Bang ba jeune ba telemi pour la Moutamba, élément déclencheur. Et bang si ba salle de kilte. Balinga ba mené mat likolo tina suka. Bon, Moutamba, est-ce qu'il y a aussi dans Zongeli Moutamba aussi? Est-ce qu'il est temps, ceux qui m'ont dit Hollanda traitement, Luka Hollanda, autant la peine santé na yo, est-ce que Bachelio Nini par hasard? Matondo, à vous les juges, n'a qu'à décider même, n'a pas si bien conseil, on a encore besoin de vous dans ces pays-là, mais il est temps que chacun de vous aille baquer. Ce besoin continue qu'on paie sa confiance parce que Félix a le bien beaucoup coincé politique. L'air baro que la bino machasima, mingi bako lala. C'est à vous de passer le message. Matondo, merci pour nos cœur, merci pour nos like. Bino, toyaka wana, toyaka toute cette information, toyaka wana pour nos mots, topote, tata senga na biso, bolingo. Ce que j'ai fait là, c'est l'amour de mes frères.
il faut prévenir bango, que bango les dangers qui leur arrivent, ils peuvent guetter bango na horizon. Et voilà, merci. Voilà mes chers amis, alors bandeko tokei wapito kei nakati namboka Sud Kivu. Avant tokota na kati na Sud Kivu, ya solo nakoya nebsabino ke la guerre médiatique, la comédie, il y a nos frères Kassaïens, si vous voulez dire, les Kassaïens, ça va comédie bolanda. Bon, mon passage où il a circulé, na kati na réseaux sociaux, bon, mon yangona drapeau États-Unis. C'est facile à faire, hein? C'est facile à faire ça, na logo ya Amérique. Qu'est-ce qui est écrit dans ce message? Le Congrès américain vient de valider le partenariat avec la RDC. Tshisekedi vient de gagner la plus grande bataille de toute l'Afrique. De toute l'Afrique, pardon, excusez-moi. De toute l'Afrique. Quelquefois, le malheur en est bon dans certaines situations du fait que était emprise ni était l'emprise de Goma et consorts, mais personne n'aurait dû savoir tous les ennemis de la RDC Congo qui se prétendaient congolais parmi nous et qui ont dirigé ce pays. Malheureusement, ils étaient en réalité des étrangers en mission dont ça c'est pire Kassaïen. On sent déjà ces Kassaïens. Donc ça veut dire qu'il ment. Ils sont nés là-dedans. Ils sont nés dans les mensonges. Ce qu'on a dit que pour la biso, ah mais oui, oh les Américains. Mais qui entre nous, oh y a Botama, oh y a ça, le long à 30, tout banal 25 même, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont mieux instruits que les vieux. Bandana 25 tirs de colo. Oh, il y a Koko Lobako, c'est le lot que non. Oui, voilà, partenariat avec les Américains, ils vont nous aider à quoi? En quoi les Américains vont nous aider dans ce pays-là? La souffrance du Congo, l'auteur de cette souffrance, ce sont les Américains. Depuis les années 60, ils étaient là. Les Américains sont aujourd'hui même les grands lacs là, ça ne va pas. Ce sont les Américains. Non, c'était à l'époque des démocrates, maintenant ce sont des républicains. Attention, tous les Américains cherchent toujours leurs intérêts. Ils ne cherchent pas tout d'abord à défendre l'intérêt d'un petit peuple comme les Congolais, excusez-moi, un sale noir. Parce qu'au fond, on a regarde moi, Donald Trump, il est mort à le pays de merde. Le pays de merde, vous pensez qu'il a changé d'avis? Il vous considère toujours le pays de merde. Et alors, comment celui qui vous a qualifié de pays de merde, et aujourd'hui, il va vous défendre? Pour quel intérêt? Pour quel intérêt pour vous? Mais son nom va être découvert dans le Congo, non? Tout ça, une fois. Comment tout ça va bourrique? Vraiment, ça, c'est l'idiotie. C'est l'idiotie de voir des gens qui écrivent des choses pareilles. Comme si Félix a gagné. Voilà, il a gagné quoi? Qu'est-ce qu'il a gagné dans cette histoire, dans cette escroquerie? Ça, c'est l'escroquerie du siècle. Il va céder, brader le pays aux Américains. Il dit il a gagné quoi? Vous pensez que ces histoires, les aventures qui sont en train de faire, qui sont faits à Washington et du côté du Doha aussi, vous pensez que c'était pour l'intérêt de vous Congolais? C'est la stratégie des Occidentaux. Ils jouent les cartes. Les bandeko. Aucune classe en Wadiko. Moi, je me pose des questions des intellectuels congolais. Quand les gens comme français, au terminal, Mouto Penasa, Zoa, quelle classe hollandais de près, au signature, un professeur d'université. Signature, licencié en droit. Mais il est malade, c'est un con. Hollanda, pays naïe, et se défendre, à tenter, à là, l'autre. A détourné Bébissa Congo pendant des décennies, Bango va y avoir défendre le Congo. Vous êtes des malades. Vous êtes tous des malades. Voilà, le Congo, ça fait très mal, Yakomona, Makamo, Nyoso, ils ont vraiment le ridicule, Yakoyoka, Bilokowana. Alors, toujours dans le même cadre, il y a des idiots, on va créer toujours mafia, mensonge médiatique, il y a qu'on compter que ça va bien au Congo. Voilà.
Alors tobandi na sujet oyo tozoko kota na kati na grand Kivu. Alors qu'est-ce qui se passe là-bas na kati na grand Kivu? C'est la situation oyo ezali koleka na kati na mboka Uvira. Uvira ba ankle nyonso ya bikensili mingongo ya batesile akokufa lelo akokufa lobi baye bapesa anesthésie baye basali nini mais Uvira azo respirer. Alors Bolanda, qu'est-ce qui se passe na kati na Uvira? Alors voilà, des sources dans cette ville indiquent que le commandant de la FARDC se prépare à évacuer par bateau. Ah bon? Bolanda. Par bateau en direction de Bujumbura. Comme ils avaient quitté la ville de Goma au mois de janvier 2025, la ville voisine de Bujumbura sert ces derniers temps de QG des opérations génocidaires commanditées par Etienne par Tshisekedi au Sud Kivu. Voilà, tout ce qu'on a minité parce que c'est une comédie. Alors, en lisant ces histoires, oui, Burundi, Balobi va accepter que comme Chitia, Uvira ezali, Batika, soldat, ya FARDC, va traverser Namakolo, pour nzela Makolo ezali. Mais Balobi, batie bateau en leur disposition. Il y a un bateau qui est mis en disposition, Badlandi, batie article, batie flèche, na bateau wana batie à disposition, il y a FARDC que FARDC bateau na bino ezali wana et Burundi baza d'accord que vous traversez bokende na Burundi pour être rose la bino wana. Alors, qu'est-ce qui se cache là-bas? Qui se cache derrière ces histoires-là? Ce sont des talibans, ce sont des Kassaïens Tutsi. Je dirais comme ça, ce sont des Kassaïens Tutsi. Des Kassaïens Tutsi cachent là, pour nous échapper, pas comprendre le bangote, bâtir Komboya. C'est Félix Wana Kati, le quoi qui va critiquer le Kouta. Félix est avec eux ensemble, ils ont joué. Ils ont joué politique, parce que salir ils ont stratégie na bango, oh y a une politique bien tant comme moi que c'est la vérité que ah voilà, baza contre nzokate ils ont stratégie na bango, oh baza ko créer nuit et jour pour être ba mener Congo ne sika oyo baza ko kende na Congo na moi ya lelo. Alors, kolanda article nyonso ezali koleka na katina on a nini kotala bateau kotala makambo nyonso ya komona vraiment kibolole oyo ya babe na Congo ya kotala ke non comment bato bakoko raisonner na modèle amoy. Alors tokoti wana bi na kati ya sujet oyo na kati ya Sud Kivu. Qu'est-ce qui se passe na kati ya Sud Kivu? Commençons comme on vient de parler de Burundi. Alors Burundi Burundi a tchaki 3 minibus en disposition de toutes. Oh, il fallait pas que nous assistions à Day. Je vous ai montré l'image. Bon, landa bandeko, toko tu peux n'a baka tana sujet, ya makambo, c'est un clair nango. La vérité est là. C'est que Kinshasa vous cache, c'est que les autres médias, baningo le la binoté, mais je viens avec la vérité. Ba like ba tu as besoin kalkunete. Ba like ba ker na bino. Ba like na ba ker na bino bolanda. Eza ko yinda. Ces 3 minibus venant de Bujumbura et traversant la colonne, la frontière et côté, nos amis les Maïmaï, arrêtez 3 bis. Kangi 3 bis, moni na kati ke, j'explique que nous avons une émission hier. Non, to même bango na kati na kana, biso to fouiller bango, to iba ceux qui bazana ba na bango na day ou pas. Alors, FARDC est qu'on défendre. La FARDC est qu'on défendre. Non, non, non. Parce qu'il va préparer déjà que non, pas question. Beaucoup côté, alors, beaucoup qui est pas dans une destination, va qu'il était minemboué. Alors, beaucoup qui était, alors, comme Maïmaï, Bazara qui force qu'on les FARDC, bon, dans ce cas-là, bon, c'est calmer, bazong à la bango. L'air bazongi na frontière.
Bah, comme de l'autre côté déjà Burundi, bah, déjà alerte que attention, il y a des choses qui se passent là-bas na katina Uvira, bis moko 3 mini bis et traversé awa, nzokate eza na katina ba suspect. Qu'est-ce qui s'est passé? Bazeri, bah bis wana 3 bis wana les zongi, bah arrêter tout le monde. Na chauffeur, na ba passager, nyonso o ba tout ba militaire, ba ki na kati wana. Comment? Boliki wa ndenge nini nzokate ezalaki na ba infiltré o baza na kati na Bujumbura o bazo sala na kati na ba service ya Bujumbura ba infiltré ba tuti rwandais boliki bazaka na kati ya Bujumbura ba infiltré wana ba permetaki que les 3 bis wana avec les militaires ba que de renforcer de l'autre côté na Minembwe et ba ya ko faire shit ville ya Uvira pote batuana ba M23 ba kota na Burundi. Alors, bango ko remarquer boleka chao bakangi bango nyoso. Alors, babeli ko sala un moment no sabino ba enquête za na kati na Bujumbura po te ba luka ba yeba ba nani bazaki ba complice na kati na DGM na kati na ba service de sécurité na kati na Bujumbura na kati na Burundi o esareke 3 bis on est quitté avec que de tous ces Rwandais va traverser de l'autre côté. Et ça koyinda en ce moment na katina mboka Bujumbura. Donc alors bazo côté na katina enquête moko approfondie pour te ba yeba ba nani bazal boter na katina eloko woni salamaki échappaki na katina frontière ya mboka Bujumbura na katina mboka Burundi pour ba kota na katina mboka Uvira. Alors, mes chers amis, on a toqué la carte en profondeur, na ce qui se passe dans la carte na mboka Sud Kivu. Alors, dans Sud Kivu, moi je vous ai dit, terrible. Je vous ai dit qu'il y a un certain monsieur William Yakotumba. C'est William Yakotumba dans la chaîne Bisso et Bandel. Tout le monde parlait beaucoup de lui. William Yakotumba commence à comprendre Aza parmi infiltré monene akozanga te kazala na origine pe tuti na kati na ye. William Yakotumba joue des cartes. En ce moment, William Yakotumba a eu de recevoir 10 millions de dollars. 10 millions de dollars pour quoi faire? C'est la corruption. 10 millions de dollars, William Yakotumba Zuango, allez, William Yakotumba a bandi ko corrompre tous ces soldats au bakota na rad. William Yakotumba, oyo basala rad, oyo babengi ke wazalendo rad, oyo ezali na responsable nango Justin Bitankwira, mutaza na kati ya masolo wana, na les autres, baza na kati ebele wana, teba komo na bango nyonso. Alors, basali nina lubino, on donne l'argent à Yakotumba, comme c'est lui le chef na kati ya axe Uvira, c'est lui nde moto a corrompre tout ce monde. L'argent wana euti wapi, l'argent wana une partie euti na gouvernement congolais. La moitié est outil du gouvernement congolais, la moitié est outil par Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, de 10 millions. Alors, ma PCA, il y a corrompu. Bozo mona ke na kati ya Uvira, situation comme très confuse. Bazo yebate, mbongo mozo circuler na zo kabango. Et voilà, le secret vient de sortir. C'est Yakotumba qui distribue l'argent là à tous ces chefs de Maï Maï, au bazal ba groupe na bango, pour être batika. Ville ya Uvira ba Lexa ba M23 na AFC ba attaquer ville à Uvira et va continuer à déstabiliser la Grand Lac Mobiba et puis ba les quand même na Tanzanie. Voilà l'objectif Oyo Yakotumba a vu 10 millions de dollars pour te asala Moussalawana. Alors ça continue. Qu'est-ce que Yakotumba fait en ce moment-là? Donc Yakotumba est très déterminé de faire chuter la ville d'Uvira. Alors, comment il se comporte avec cet argent-là? Akeiko Sala, donc c'est-à-dire, en fait, c'est une mission difficile et impossible pour Yakotumba lui-même. Il sait que c'est une mission difficile et impossible de faire taire tous ces Maïmaï. Parce qu'à l'époque de Maïmaï, ceux qui, Mouzé, Laurent Désiré Kabila, à l'écart que Sangani, parce qu'à cette époque, mais comme les Maïmaï ont refusé de laisser passer, de laisser chuter la ville d'Uvira, et comme ils ont compliqué, la stratégie va faire chuter la ville d'Uvira avant d'attaquer Burundi.
Alors, bandeko, mission échec déjà, tu as vu déjà que mission impossible, échec déjà, il y a Kotumba. A échoué ndengeni. Voilà, il y a Kotumba à Monique et Kosimbate, il y a Kotumba comme Luka, ba solution au source. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a Kotumba, a vu bien que Burundi et qu'on se laissait faire, t'es pas vu que les dangers là. Une fois, Ouvir a tombé, Burundi c'est fini, ça tombe aussi. Voilà, très bien. Une fois Ouvir a tombé, Burundi tombe le même jour. Dans les heures qui suivent, Burundi va se donner va côté de Burundi, va tirer mon la carte de Burundi. L'objectif d'abord tirer va carré parce que il pouvait aussi passer ailleurs, va monter na Katanga, va monter la ville Moussousou. Mais pour la Bango, il faut que la ville, voilà le grand secret. Il faut que la ville de Bujumbura, Burundi tombe avant de continuer. Bako continuer tekatanga bakelita Kinshasa tant que Burundi est coété. Dans leur cahier de chasse, c'était que Burundi est coété au même moment na Sud Kivu Nyonso. Vous allez comprendre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Peut-être, sur la plupart d'entre beaucoup de Congolais, on va corrompre qui peut être le Bunagane Koya, Bukavu Koya, Gome Koya, Basoda Batouana Nyonso, Baza debout, Bazo travailler toujours, même équipe, et autres travaillent pour Koya, ça le sous Ouvira. Mais, mingi na kati na qu'on a biso, comme déjà que Bujumbura pe, Burundi, et lobby niet, N-O-N, non. Bako cédé ville ya Ouvira te et comme il y a un problème basengi et pas ya Félix Tshilombo et meka kosa Bujumbura pour être ville ya batika la biso nzela la biso to tungisa bango kuna te biso kaka Ouvira koya to le kana bango Félix Tshilombo pe asali yango Félix Tshilombo asali yango na tindaki l'armée la FARDC et kendaki tina Ouvira pour koisa ville ya Ouvira. Mais malheureusement, comprendre, le gouvernement du Burundi a compris aussi. Il dit non, attention, ce n'est pas pour aller libérer Bukavu, ce n'est pas pour aller libérer Goma. Comment? C'est quel dossier? Vous venez ici pour, soi-disant, défendre la ville de Ouvira. Et tandis qu'il y a trois grandes villes. Oh, vous laissez tomber, vous pouvez défendre en côté. Ah, j'ai un abîme ma baie. Alors, Copia Félix échoué Kiwana. Alors, voilà, Copia Félix échoué. Alors, Ouvira, ils allaient toujours debout, moyen et Koya, exalté. Alors, maintenant, allons maintenant sur le problème de William Yakotumba. William Yakotumba, le complice, Oyo, azali ko distraire plusieurs maïmaï. La stratégie de William Yakotumba est année. Vous savez que William Yakotumba azali responsable, il y a RAD, Axe, Ouvira. RAD, Oyo, réserviste armé pour la défense du pays. Oyo, il y a Axe, il y a Ouvira. Parti où on a nous sur Ouvira, il y a Moutazali responsable nango. Bah, choisir qui est avec cause, il y a Makamo dans zone de la bino. Félix a évoqué que non, surtout Tché Yakotumba, Yene Moutou a dirigé Axe Wana, bah, Wazale Nonyonso, bah, Wazala derrière Yé, et y a pour faciliter l'échec pour Chitia, ville, y a Ouvira. Mais a échoué. Ouvira tient debout, a coquité. Alors, qu'est-ce que Yakotumba est en train de faire en ce moment-là? Yakotumba a évoqué que c'est lui, les responsables de RAD, Axe, Ouvira. Yakotumba qui demande à tous les Wazalendo d'Ouvira d'aller dans Axe Oyo ya Fizi. Axe ya Fizi, Oyo Ezali, entre les mains dirigés par Ngoma Ziku. Ngoma Ziku, Oyo Azali comme Yakotumba, mais va passer responsable, il y a RAD, Axe Wana. Yakotumba dit non, allez, on va tous, on y va, on va aller maintenant libérer le chemin, na katina Mboka, Oyo Benga, na katina Buna, comment on appelle ça encore, Minembwe. Donc, article Axe na ye, Axe na ils en libéré, ils ont des problèmes. Il y a limité, tout que nous rejoindre nos amis qui sont à Axe Oyo, il y a Fizi de l'autre côté. Botar Mayele Mabé, Yakotumba, au secret Bibi.
Donc, c'est quoi le bozo yeba, batali boso ko landango. Bat mutu moka yebi makambo te. Bako kama ko ndenge ni ke non, ah papa sali makambo ndenge ni. Bako kama. Ba et même ya kotumba so yoka ah il m'a yebi na yenoso esili. Donc ya kotumba abali ko manipuler ba so non to kende to monter, to matakuna donc alongola ba soda o baza ba wazalendo, ba mai o baza na Uvira, amema bango à 100 km, imaginez-vous. À plus de 100 km, à Kenena Bango. Ah non, non, allons-y, après on manipule Bango. Les autres ont compris, dit non, il y a un benginga, basirenga, lui, tala makamu ya kotumba, azo linga stala biso, pas distraire biso, amema biso, de l'autre côté, et Bongo, na simana biso, pour mon stratégie, ba tchaka les bosso, c'était quoi, boye ba kiango. Stratégie les bosso, ba tchaki, oyo, William, ya kotumba na, Justin Bitankwira, o balaki ke, ba recensé, ba, mai nyonso. Bakende dans l'identification à bango, ba ko discerner bango, ba même pas comprendre que l'air qui bango na chaîne na biso. L'air va comprendre ah to kendete. Allez, l'air va no kenejano boya a échoué. Et voilà, a une stratégie muso sika que non, to kende ko débande ko na biso kuna sinon te minembo e kokoya. Et tandis que yako tomba dès le départ, ba tchaki na axe ya minembo wana pour empêcher les autres mai ba que nous attaquer ba oyo ba tuti o bazana kati ya minembo o bakanga minembo. Et voilà la stratégie à Sikabimi que oui tokende défendre minembo nzoka te bandiko ba non arrêtez nenga sinanenga na kanesi motomoko akokendete. Voilà bandeko Bukavu to bisaki bino yeke Bukavu ezalaki na kati na moto peli na kati na Bukavu bandako eziki na kati na Bukavu. Alors la vérité est bengi biso lelo pour être sinalé biso qu'est-ce qui s'est passé na kati na mboka Bukavu. Na kati na mboka Bukavu en fait, il y a cette histoire de militaires, il y a M23, dans AFC, pour la bango, décision d'exterminer la population. Exterminer bango. Et alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a un autre problème qui se passe là-bas, étonnant parce que ce sont des libérateurs. Écoutez-moi. Nanga qui nous a dit, c'est un libérateur du Congo, avec ses amis du M23. Donc, libérateur pour libérer qui? La population congolaise. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas, na Katina, Nord Kivu comme la Sud Kivu, na Bukavu? Alors, théâtre, les amis, nos populations, vont vivre na Katina Bukavu, na Katina na Goma, vont comprendre l'été. Il peut y avoir des disputes entre deux personnes. Le quoi la Kamoko Yaki dispute à Moko ya garçon Moko va discuter, na fiancé naïe. Fiancé na ye ami camarade na ye a convaincu la zemi ye a le bazo discuter na ba famille ba ye wana bazo sala patrouille ye wana ba famille ba vandi bazo discuter ba ye pourquoi beaucoup de gens comme ça bon le bani oh non tout discuter le kamoko arranger entre famille entre c'est quoi qu'est-ce qui se passe entre vous oh non ça se passe que moi na mobile oyo a senté moi na oyo ya wana lobi que bazo discuter pour te le kana tous un compromis na kati le botali OK qui est le papa de la fille? Moi. Qui est la maman de la fille? Moi. Qui est le papa du garçon? Allez, venez. Babimi, c'est bon, on a les bandes. Allez, vous, papa, maman, les autres, mettez-vous à côté. Et bon, les concernés, c'est qui? La fille et les garçons. Allez, vous, là. Vous savez quoi? Nous, tous dans la prison, t'as au Tchabino. Tous dans la cachette au Tchabino, mais t'as au Tchabino de l'autre côté. Bazui, Minduki. Papa, baboumi garçon, papa, baboumi fille. Allez, c'est fini, c'est arrangé. Allez, ne pleurez pas, vous, la famille, allez, dégagez. Devant les familles, baboumi bat. Nous sommes même cas, Moutamoni, Moutonaye, et Méli, Babenga, Méli, ce qui va pas la purger. Alors, purger Moutonaye, Bazagina patrouille, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais là? Non, j'ai un petit souci ici, dans Moutonaye, Nazoko, non, ce n'est pas l'endroit ici. Baboumi, Bakei. Voilà la justice, Oyo, M23, na AFC, Bazasta la 4 Koloko. Donc aujourd'hui, Congolais, peuple congolais, nous devons défendre le Bango Azate. Oh, la communauté internationale, on s'annonce à vous, la communauté soi-disant internationale ou nationale, parce qu'on a des problèmes très sérieux ici au Congo, nous voulons que... Voilà, ils sont où? L'ONU est où?
En ce moment, la MONUSCO est où? Pour défendre ces populations-là, na kati na Goma, na kati na Bukavu. Et vous, les intellectuels, l'entendre pour dire non à la MONUSCO, vous étiez prêts pour dire que non, 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 la MONUSCO est là pour nous défendre. Et maintenant, où serait la MONUSCO? Où serait l'ONU en ce moment? Voilà bandeko oyo situation oyo eza koleka na kati na mabele ko Congo ya solo ezali ya pasi ya komona ke bandeko na biso ya na kati na espace wana bazali ko nyokoma po ete bato oyo bayaki bakanisaki ke baza ba libérateur bakoya po ete ba sauver mabele ko Congo. Bien au contraire, bato wana nzoka te bazali ba agresseur bazali ba criminel. Voilà l'histoire oyo bazali ko sala na katina mabele yekolo Congo ba comme boma ba population. Ne bisaki bino yango bandeko bazana rappel encore bisaki bino ke bato wana baye bazana cahier de charge. Cahier de charge na bango o bazoko accompagner ba Congo ba tuti ba congolais ba o bazana kati ya M23 na AFC bazoko accompagner ba tuti bazana cahier de charge na bango. Na kata cahier de charge na bango ezali l'extermination de la race bantou. Na cahier de charge batuti ezali l'extermination de la race bantou. Ba bantou même bazana kati na bango na kati M23 na kati AFC ba peke bazana kati plan wana na liste noire wana. Nenga bomba kisasu ngandu bomba ki ba congolais belé et ba bino kota. Exactement ndenge lelo bano pusana ka ba attaquer Kinshasa bako boma mingi na kati na bango na bananga wana déjà moko no déjà sur baraki. Donc voilà la situation oyo ezali koleka na kati na mabele ye kolo Congo. Voilà, alors nous sommes koleka les autres amis bandi ko na biso belé baza ko yoka baza ko mona mais pour na bango ba préférer kaka ba garder silence et ba continuer toujours ko sala ba désordre na bango na kati na kolo Congo ba tikeli ba tuti ba bomba ndeko na bango devant bango moko babité comme sont des libérateurs. Allez, ba libérer bandi ko na bango à la mort. Voilà ce qui se passe là-bas. Tout baza ko bomba congolais, montre défendre les Congolais, azal sauter. En ce moment, il n'y a pas de gouvernement. Donc, le gouvernement n'existe plus. Le gouvernement de Kinshasa, c'est à Kinshasa. Côté wana nyonso, eza susuna. Na maboko ya gouvernement congolais te. Batika na bango ango. Donc, abandonner na bango la population wana nyonso. Donc, débrouillez-vous, défendez-vous. Voilà ce qui se passe. Et bien, tout connaît tout connaît la population, n'a qu'on monte la stratégie pour être bomi sa bango. Mawa. Et vous les autres, voilà votre malédiction. Au but de vous défendre Félix Antoine Tshilombo. Parce que ces gens-là, vous avez lié dans sang. Suivez-moi. Vous avez makila moko. Et na tango vous avez que moto za kati na bino. Azo bomba ndeko na bino. Oh vous avez makila moko ba be na Congo. Toi biso so makila moko. Bon négligé bango pour na mbongo ozo kumisa moto zo bomba ndeko na yo kuna azana yo avec congolais papa malédiction wana na kati na moto na yo mbongo oza kozwa oya manipulation oya corruption bana no bakokolia yango na pete na pe bakolia yango te bakozanda motungisi vi na bango mobimba à cause de cet argent là. Parce que zana kati na makila ya bandeko na ba génocide na ba massacre ba atrocité ezana kati na makila wana parce qu'il y a la corruption makila mbongo wana ezana makila nango ezana makila ya bandeko ba kenda o baza kokufa buto na moi na tango yo moi nango eza conseil hein? Ça c'est du conseil que je donne à tout le monde pour y va analyser ce qu'on quand que dans ça ba blague papa maman o se trouver yo moko. Voilà, ces jours-là, on repasse de papa Selma Lubanese, la Kinganga. C'est que je suis en train de vivre là avec ma famille. Je pensais, je croyais que on perd tout. On perd tout. Tout ça, nous savons tout le temps. Qui vivra verra. Pour vivre en Congo, pour vivre en Ndeka Zokena Binobu, beaucoup moins. Pour qu'il y ait la bande de Kouan. Non, ma beauté na bango. Non, papa, c'est ma camo yeba qui a ondé. Oui, ne sais pas que Nzambe a confondu les colotes pas loba. Mais Nzamba zone va travers biso. Natama zone va yokaka. Ndeko yokaka conseil. Ndeko yokaka toli. Yokaka mololo. Otako beta.
tozoya ko bazoba te musala ezangi nga te mpo ke navandela nga te nakende osala so makambo na nga nini te me nayaka kaka po ete nakauka mongongo nalobelaka bino bandeko bokeba bandeko bolongwa na zamba bandeko boya bozonga bandeko boya nazobelela po ete nana bolingo na bino. C'est ça comme bapesa biso baprincipe bolingo mibeko mpe misala bolingo na bolingo na kati na bolingo yango naza kolobelaka bino nana posa na bino nana bolingo na bino na ina sauver mingi kati na bino bandeko matondo bo bayoka ngai tozosala mosala na kati na bolingo mibeko oyo tina biso ke tobanga tata tobanga tolinga makambo ya sacrifice te bandeko baza kondoko baza balokola biso oyo baza kokufa bana makela moko na biso bana mama na biso bana mama Congo alors biso to abandonné bango te na cadre ya bolingo na cadre ya misala na cadre ya mibeko toza kodefendre bango nazoya mpona kodefendre bango tozoya biso nyonso to po ete tosangana na ere oyo tokende eloko mosusu te tovanda kaka tolobaka po ete toza na mawa toza na susi ya bandeko baza kolela quelque part me moto akosunga bango aza te kolela na kolela bazolela nani koyede bango bino bomosone mawa oui moto akoyede bango aza te tosala nini tobele kaka ye moko tata ayebi ndenge nazokumba biso tie na suka to na choix liso te to na choix te ye tata alobi ke bobanga te la victoire na maboko na bino bobanga te tokomona yango na bilembo yango omoni na assurance totale na bilembo tokomona ezosalama na kati na Congo esala na kati na mokili nakomona ke ya solo tata alobaki yango tata kimbangu na ntongo na alobaki yango mama kiba mvita ndo na alobaki yango e tozovivre yango toza kovivre yango filmu ya kekele eza koleka eza kobetama me bazolela te kolela mosusu bakobeta okangi otengo nakolakisa bana mobali kolela ebele eza ndenge nakolakisa bana mobali tika nakanga motema nakolakisa bana mobali soki bakoseka ngai soki bakoseka ngai naza président nakokolela te ngai naza député sénateur honorable nakokolela te tika babeta kaka me kokoma na moma moko mai lelo koma na zolo akobimisa kolela ekokoma na mama moko basikoto wana filmu ya kekele lelo ekokoma mingi akomona akolela bandeko nayebaki te bamosusu bakosenga nanga pardon bamoni nga te papa sala senga biso bolimbisi papa sala pardon tala na bandeko lobo ofingaki nga te tala bana lobelo boyokaki te wana nde bakoyebake moto oyo abandolobela biso oyo tobandi kofinga oyo tobandi konéglige mana babandi koloba ezalaki ya tata abandi kotinda ye mpo ete aide biso en tout cas je suis là pour vous aider pour aider entre nous surtout récupérer ata dessin totie bango na droit chemin na nzela oyo ya bosolo oyo ya bonzambe oyo ya bobiso ekosala nga esengo e bankoko no bakosepela badivinité na bino bakosepela mwana na biso areconnaître biso besika bazali papa sala merci tala bana bayebaki nga te tala lelo bana bayebi nga grâce na yo bakoko bakosenga merci po ete tosenga bino eloko mosusu tosenga bino mbongo te tosenga bino boreconnaître bango boreconnaître bankoko na bino boreconnaître bango boreconnaître nzambe tata le vrai boreconnaître tata kimbangu dans Tungunwa, bon reconnaître Nzambe Mpungutulendo, bon reconnaître Kaluga, ndenge bankoko na babelaki na mboka na bino luka, yeba, on reconnaître, c'est important. Mais ce qu'on a dit que non, moi de vos histoires là des Africains là, moi je suis chrétien, vos histoires là je ne suis pas, l'Olendo wana, matondo. Voilà, bandeko matondo pa na yo mama na biso ana lusako no matondo pa na papa na biso Francis Bitodi lo sako matondo pa na yo mama na biso e ba papa na biso Willy na mama na biso Marie na kati na Dallas matondo pa na papa na biso Mukobo Mikael lo sako matondo pa na papa na biso Emmanuel Yeko lo sako mama Nanu lo sako mama Mboyo lo sako epai na yo ndeko na biso Nicolas lo sako papa Francis Bitodi na mama Bamika lo sako epai na bino lo sako matondo epai na yo mama na biso Fatuma Banza mama Masamuna lo sako matondo epai na yo
alors ya solo tobosanite ndeko na biso masuka losako matondo epai na bino bayo basunga ka chaîne na biso ya solo matondo nzambe apambola moko na moko na kati na bino to bibongo matondo partagez à vos amis lakisa bop lakisa bango botinda ba image ba yebake tango comme mabe ya grand bouleversement oyo ezali ya ngai na yote ezala volonté anga na yote ke poto linga ka fatite poto linga ka nanga te poto linga ka polité poto linga ka fayulu te pote eza volonté ya nzambe nde azo sala musala na ye ya grand bouleversement tango ya tata ekoke ingeta ibobo allez papa Willy lo soko pa na yo na moni papa Willy mo kayenga za na biso pe azalaki na biso wana lo soko pa na yo na moni bande ko nyonso o zaki na biso matonde pa na bino allez lobi